oyo bakondima na bolingo nyonso kino suka miso na bango emona miso na tata. Amen, amen, bana na nzambe, amen, libota mobimba ya liloba, na ba oyo bazali libanda liloba, mais quand même baza na même foi, ya kondima ke nzambe azali pe asalela biso na tango ya pasi. Tika ete kola asalela moko na moko, na ba oyo nyonso bazolanda émission oyo ezali knowledge na anglais, na français connaissance. Kolo asalela moko na moko vraiment na bolingo bozolakisa ya kopartage ya kotika bacommentations ya koaime yango. En tout cas eza connaissance ezopase na moni mobimba po ete moko na moko abénéficie quelque chose na kati na yango. Vraiment ngai nazali molobeli na bino mosakoli Christ na mokuse mose Christ na kati na plateau na yambi mosakoli Yves. Amen mose Yves. Amen mose. Boni. Kimia tata na esen. En tout cas, moi c'est Yves, naïbi qui est la première fois tout le monde a dit sous et malgré chaque fois ça a opé sa reconnaissance vraiment mon tellement ezali profond et na kinananda que nazo kanisa vraiment mais réaction à bateau bien raté va pesa ka réaction té réaction ezali souci plus nanga ezala pas comprendre à travers parole ou recevoir à travers l'homme de Dieu. Donc parole wana tozo témoigner. Amen kolazalo komo libota to zabino tamula ete na ebike mingi bozali na liboso télé bozoze la connaissance oyo mosakoli Yves aye nango na kati na plateau na journée à lelo. Alors mose Yves na ingaki quand même parce que plusieurs de fois il a biso connaissance mais lelo na lobaki non avant que oyo la biso connaissance na ba nous cause opportunité à retourner na question oyo peut-être eza moi ba question et tout ça ba pasteur ebele libanda peut-être repesa biso moi connaissance divine ndenge développera makambo ne ko la pesa connaissance. Alors question na ngai ezalaki na livre Genèse chapitre 3 verset 22 oyo kolo azo bakomi bien akomi nzamba moni bana Adam na Eve bayebaki kozwa nini mbuma na nzete oyo ezalaki ya malamu te oyo nzambe ayebisaki bango bazwa yango te. Alors kozwa yango nzambe alobaki alibimisi liloba moko oyo ezalaki vraiment tellement profond. Nzambe alobi que l'homme a devenir comme l'un de nous. Mais tango alobi bongo tomoni pe lisusu na ba verset mosusu nzambe akoloba faisons l'homme à notre image. Mais alors, le langage wana nzamba atilisaka nous, notre, ok na ebandela mokili to yebi ke nzamba salaka mokili azalaka yemoko. Alors, nous, notre, nyonso wana okoki ko expliquer biso pourquoi nous, notre azalaki na nani? Effectivement, nzambe aza na langage spirituel. Je pense que même temps où Christ aye na mokili, Christ abandon lobela sur ba parabole. Et puis, bando comprendre. C'est-à-dire que Nzambe, étant le créateur, a un langage moro spirituel, un langage moro codé. Alors, sur la Bible, bazo parler sur notre. Faisons l'homme à notre image. Batebele bakomi tout nana. Nzamba zaki na banani. Ozomona parce que azalaki na nani poka sala moto na lolenge oye komami à notre image. Image, donc, oui. bazaki na moi groupe. Non. En fait, et pas un Nzambe, ndenge bakomi na Jean chapitre 1 verset 1 à 4, au commencement était la parole était avec Dieu. Avec Dieu, oui. Dans Zomona Babi, parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc, parole de Dieu n'est nôtre. Lorsqu'on parle de la parole de Dieu n'est nôtre. Dans Nzamba zalaki na parole. Alors, dans le langage moko spirituel, il y a un moment Christ a yépé, batuni Christ l'aksabiso ko sambela, Christ directement bandi koloba, notre Père qui est aux cieux. Donc, notre Père qui est aux cieux, ils ont représenté première image, parole, deuxième image, création en Nzambe. Donc, Nzamba selbiso selon image naïe. Il y a un lobby,
Dieu fait l'homme selon son image. Mm. Donc, côté Moussalabi, notre Père. Côté Moussalabi, faisons l'homme à notre image. Oui, oui. Donc, notre Wana Onza Mazolobela, il parle de la parole. Donc, parole est à notre. Dans Nakatia parole est créée toute chose. Toutes choses ont été créées par elle et rien n'a été créé sans elle. Donc, notre Onza Mazoloba, faisons l'homme à notre image, azo parler na parole. Yangoni, Nzambe tang asali mutu na image na ye. La ressemblance. Ozomona soki côté alobaki notre mais na verset mususu jeunesse alobi Dieu fut l'homme à son image mais côté kuna alobi notre. Donc tokolobaki notre à son image est différent ezaka yemoko pona lobaka ke nzamba sali mutu na parole. Donc parole n'est à notre. Voilà. Oh. Vraiment kolazo lokum na connaissance au pesi mais sikoyo na message na landaki na jeunesse quand même na ebandeli ya avant les soumé kota na jardin d'Éden. Satan aye ko tenter moi ça ebisi nzambe ayebisi bino nini et ça ebisi bino bo toucher arbre oyote bozambu mote na ebi pourquoi ebisi bino bongo ayebisi bino bongo parce que ceux qui bo toucher ngo lelo bo koma na même connaissance na nzambe bo koma na même niveau na nzambe bo yeba nyonso. Alors tant on ebisi bango bongo tant ba ko toucher ngo nzambe maman alobi que l'homme a devenu comme l'un de nous. Ça veut dire Satan alobaki quand même vérité. Non, en fait, tant Satan l'homme est devenu comme l'un de nous. Dans Nzambe l'homme est devenu comme l'un de nous. On est dans Genèse chapitre 3 verset 22. 22 oui. Mais tant que Satan abimela qui Ève. Aepsaki Ève alobi na Ève soko lié arbre oyo misune ko fungama. Bon comme lokola banzambe. Oui. Alors il y a un mensonge en fait, il y a un grand mensonge au Satan azalaki nango. Mais nous préféré expliquer quelque chose d'abord l'un de nous. Et puis, na comme on a place au tourni, et ça question motu ya malamu. Problème témoin. En fait, dans nous avons utilisé faisons l'homme à notre image, il parle de la parole. Parce que parole les a composées dans 3 formes. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Il y a un peu de répondre na niveau à Moïse. Aïbisier, je suis celui qui suis. Donc, il y a 3 temps. Aux Hollandais, il y a une place, Batmisa, tu vas s'engager na Komo, na Nganza, Bengai, Nazali. Donc, Nzamba a utilisé 3 wana. D'accord? Donc, 3 wana et pas Nzamba, ça le rôle à notre. Donc, si Nzamba sali mutu, na image na ye, alors na ressemblance na ye, mutabane ko ressembler na image, na ressemblance. Ya Nzambe. Siko l'un wana o bazolo bela ezanini. Et nous wana o Nzambabi l'homme est devenu comme l'un de nous. Nous préféré tout temps dans la Bible. Oui. Enfin tout comprendre rapidement. Le livre et psaume on bandegonion se basant dans la Bible. Louis II, le livre psaume 82 verset 1. Psaume 82 verset 1. Et psaume 82 verset 6. Donc 2 passages wana. Nous préféré tout temps à tout comprendre. Oui. Et comment m'ibouille. Dieu se tient dans l'ensemble de Dieu. Et ça en majuscule. Dieu se tient dans l'ensemble de Dieu et il juge au milieu des dieux. Donc ici on voit que Nzambe est belé. Et puis alobi Dieu se tient dans l'ensemble de Dieu. Il faut tenir compte que na likolo tous en ensemble misato. Likolo ils ont 3 types d'ensemble. Nepe na mukili ensemble ezali. Ozomona. Parce qu'on a likolo tous en 3 types d'ensemble. Tous en ensemble des dieux. Nzambe belé. Mais on a X parce que Nzambe est belé, Dieu. Oui. Avec X. Et puis tous en ensemble des saints. Tous na ensemble na likolo y a fils de Dieu. Alors Satan Tinzamba créa qui azalaka ange, azalaka un chérubin protecteur aux ailes déployées. Alors Satan dans Nzamba kela qui est tellement que abazalaki ba chérubin babane koloba lokola Nzambe.
Donc ce qui s'attend aye awa oye ba ete okansakeza nzambe. Yango balobi il se déguise même en ange de la lumière. L'argent, oui, oui. Donc tellement que bazara ba chérubin babanda ko participer na ensemble ya ba Dieu. Donc na kati ensemble banda ko zala na ensemble de Dieu. Donc il y a deux types de terminologie à Dieu. Dieu ya liboso c'est le Dieu qui a l'éternité et l'immortalité. Donc nzamba liboso eza o azana éternité na immortalité. Immortalité ça veut dire que akokufate. Éternité pe akokufate. Or nzambe ya mibale eza ba nzambe o babengi bango ba fils de Dieu. Donc ya wako utiliser terme fils de Dieu comme pas ko utiliser terme Dieu. C'est pourquoi dans la mythologie nyonso ya banzambe babenga rapi banzambe ya mai, banzambe ya mopepe, banzambe ya moto parce que Satan a attribution wana que non tozape lokola nzambe. Or bazana éternité te bazape na immortalité te. Alors ce qui nzambe ce qu'on appelle sur attribution à nzambe, il faut zala na éternité na immortalité. Oui. Or, on basa na immortalité te, basa pe na éternité te. Éternité te. Donc, éternité na immortalité ne peut sera la vie éternelle. Sikoyo, na kati ensemble wana, on basa ki ba chérubin, on préféré bat batala na livre ya Ézéchiel, chapitre 10, verset 5. Au moment que ba chérubin, bazala ki na présentation moko lokola nzambe, bandolo balokola nzambe. On a combat Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Les bruits des ailes des chérubins se fit entendre jusqu'au parvis extérieur, pareil à la voix du Dieu Tout-Puissant lorsqu'il parle. Donc ça veut dire que dans chérubin zoloba, au kansakeza nzambe na zoloba. Mais nzambe te. Eza un chérubin. Parce que tu sais que nzambe azalera toujours place nzamba tambola, il y a toujours des chérubins. Parce que bangonde baza protecteur et puis baza ba aile déployée bako soit forme nyonso bako se transformer na forme nyonso. Mais ba chérubin bangon baza na 4 faces na 4 ailes. Différence na ba séraphin na ba archange bangon baza na 4 faces 6 ailes mais ba chérubin baza na 4 faces na 4 ailes. Donc il y a benga bango de fois terminologie ba 4 vents de cieux. D'accord? Alors, bazala qui participer à l'ensemble à Banzambe. C'est pourquoi, dans le niveau, il y a toujours dans Psaume 82, verset 6, et comme ami, j'avais dit, vous êtes des dieux, et vous êtes tous des fils du Très-Haut. Donc, au moni place wana, na libandeli nzamba lobi, bien, Dieu se tient dans l'ensemble des dieux. Mais na 6, balobi, j'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Donc, baza, nous avons fils, les fils du Très-Haut. Donc, ange wana bazala qui na kati ensemble. Donc, na lisanga, c'est pourquoi boni même temps nous avons besoin solola na Satan, atuni Satan au outi wap. Satan azala qui na ba fils de Dieu. Alobi na outi ko parcourir terre. Parce que banda ko représenté 4 vents de cieux et quand même dans livre à Zacharie moi to solango les athées to solango jom susu. Alors dans le livre il y a Hébreux chapitre 12 verset 12 au moment que na bazala ki nakati il y a ensemble, il y avait 3 ensemblés. Il y avait l'ensemble des dieux, l'ensemble aussi des saints. Ensemble à bassin et bando salema na niveau il y a ville où il y a nzambe ba bengango Sion. Voilà. C'est là où se rassemblé ensemble des saints. Oyokara prière du peuple de Dieu. To yango oyokara nini prière ya bassin. Prière ya bassin. Prière ya bassin eza nini to banda culte. Culte tango banda. Ça veut dire que eza makambo oyo et pesami na mutu nyonso te. Et pesami na ba o baza sanctifié. Alors, Torotan, on a Hébreux chapitre 12, verset 22, et comment mis jusqu'à 23, et comment mis boy. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité de Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des milliards qui forment les cœurs des anges.
na 23 a commis de l'ensemble des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de toutes des esprits, des justes parvenus à la perfection. Oui. Or, Satan azalaki le chérubin protecteur aux ailes déployées. Et puis, ce qui est na Ézéchiel 28, abanocha ba saut de la perfection. Ça veut dire qu'il avait accès à Sion. Il participait aussi na perfection oyo ezalaki na kati ensemble ba premier né inscrit na cieux. Oui. Donc, le simple fait qu'on participe, l'homme est devenu comme l'un de nous. Nous, wana, ezali ba ange oyo bazaki na pouvoir na likolo. O babane ko participer na ensemble ya banzambe. O babane ko participer pe na ensemble ya ba premier né ya inscription. C'est-à-dire place au nzambe a chaka saut de la perfection. Donc, e bandara na tant oza premier né nzamba bandi ko chao saut de la perfection. Alors, il y a qui pe na kati ya jardin d'Éden, abanda ko tia ba so ya perfection. Na lieu oyo babenyango la montagne. Or montagne oyo babengi la montagne sainte, il faut que Jérusalem pèse montagne sainte. Sion pèse montagne sainte. Alors Satan azalaka na accès na lieu à perfection. Et si kanzamba tchaka ba kombo azaki na accès, c'est pourquoi Satan tangaka ba so ya bato. Il a la possibilité de lire les sceaux. Alors, il y a un qui parmi nous. Or, Nzambe place Asali Mutu comme notre image, comme son image. Oui, oui. Alors, différence ni les alliés entre nous, na Nzambe na lobi na Mutu ke Asali Dieu fut l'homme à son image. Donc, Mutu on Nzamba salaki na jardin d'Éden, azalaki déjà le kola Nzambe. Mais abane ko ressemblait na nani? Des questions. Mais ce que oyo mutu azo koma lokola, c'est-à-dire que azo koma lokola sko nani. Ozomona, il y a deux types, il y a différence. Ce que tu reçois sur la Bible, pour tout temps en Psaume 89 verset 7, afin que mutu nyo soit comprendre, ils appellent ensemble à bassin. Psaume 89 verset 7 et comment miboué. Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints et redoutable pour tous ceux qui l'entourent. Donc, ils ont ensemble à bassin, ils ont ensemble il y a Dieu, ils ont ensemble il y a premier inscrit au place lieu il y a perfection et salimara. Donc lieu où nous avons tchaka ba so, lieu où nous avons tchaka ba étoile, lieu où nous avons tchaka ba biloko wana nyonso. Alors bango nyonso pe baranda ko participer. Ya omoni nzambe tangazo tuna Satan, outi wapi, aïpsu nzambe mena, outi au parcourir terre, mazaki parmi ba fils de Dieu. De Dieu, oui. Toza na ba fils de Dieu, na fils de Dieu. Christ aza le fils unique de Dieu. Peye moko azo représenter nzambe. C'est pourquoi kunape balobi nzamba azo s'ensembler na ba nzambe. Mais côté alobi bozabi no nyonso ba fils du très haut. Donc toza la fils comme pluriel. Voilà. Okay. Na fils unique. OK. Parce que différence ezali fils unique y est azana éternité. Fils unique azana immortalité. Mais ba o wana bazana éternité te na immortalité te. Ça veut dire ba o misusu wana bako sala lisumu. OK. Mais oyo azana éternité na immortalité ako commettre lisumu te. Yango moni orotala très bien Saoul tango akomaki na ba erreur, ba komi bien ba mauvais esprit de Dieu et côté la qui. OK. Tozwango na Bible, ba o bako tanga bako vérifier. Eza na livre ya à partir pour comprendre tozwaka exemple il y a 1 Samuel chapitre 18 verset 10 et comment miboué. Le lendemain, les mauvais esprits de Dieu saisissent Saoul, qui eut des transports au milieu de la maison. David jouait comme les autres joueurs, comme les autres jours plutôt, et Saoul avait sa lance, à la main. Donc, Tourbandela, 1 Samuel 18, verset 10. Le lendemain, le mauvais esprit de Dieu saisit Saoul, qui eut des transports au milieu de la maison. David jouait comme les autres jours et Saoul avait sa lance à la main.
Donc bablobi ba mauvais esprit de Dieu, d'accord? Or ba mauvais esprit de Dieu est où-il sous-souap? C'est parce que Satan qui faisait l'un de nous, d'accord? Donc nzamba eko découvrir que na kati ya ba saint, na kati ya ba fils de Dieu, na kati na bango, il y a une folie. Et koti na kati na bango, nzamba eko découvrir qu'il y avait une folie. Dans le livre Job, chapitre 15, verset 15, nzamba a découvrir que ils ont la folie moko eza na kati ya ba saint wana ba ange nanga. Donc, yango a commis bien, si Dieu n'a pas confiance à ses saints, si les cieux ne sont pas purs devant lui. Donc nzamba yo tala atala boy ayeko découvrir na kati ya chérubin protecteur l'uniquité. Alors tant à découvrir que uniquité, mais déjà chérubin azana pouvoir ya koloba lokola nzambe. Chérubin azana ba aile déployée, mais bazana éternité te. Baza pe na nom o nzambe atie na kati na bango te le nom éternel bazala ngote. Mais bazo jouer mission ya nzambe. Parce que bango bamonaki lokola ke bakomi lokola nzambe. Donc nzambe a pesa bango pe place na kati ya ensemble ba nous wana bazo lobela ezali Satan. L'un de nous. Donc il y a un nous oyo nzambe bazo parler na ensemble de Dieu, mais le l'un o nzambe bazo lobela eza Satan. L'homme est devenu comme l'un de nous. Ouais. Donc le nous a parlé n'a pas fils du Très-Haut, n'a pas fils de Dieu. N'a ensemble il y a banzambe. Et notre c'est la parole. Notre c'est la parole. Donc muto salima déjà la parole. Parce que Satan kosi muto yé na jardin d'Éden, ay sa muto lobi yo ebite que soko liembuma na okoma lokola nani nzambe. Muto déjà zaki lokola nzambe. Parce que akosi mutu pour que mutu akoma olelo alongo parti oyo nzamba créé qui na à son image pour kakoma l'un de nous, c'est-à-dire oyo na kati ensemble ya banzambe ba o ba kometa ki masumu. OK, et même vraiment na question perturba mutu nangai, mais quand même nzamba za lokumu na nengo développement minga ba la question. Alors lisumu wango oyo utoloba lisumu wango na jardin d'Éden et salama wapi kotunini. Et ça bonne question dans la réponse dans répondre place wana mais na linga ki bandeko batanga na Ézéchiel 28 verset 2. Alors na kati ya livre Ézéchiel 28 verset 2 et comment miboy. Fils de l'homme, dis au prince de Turc, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ton cœur s'est élevé et tu as dit je suis Dieu. Je suis assis sur le siège de Dieu, au sein des mers, toi tu es homme et non Dieu, et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Il y a un chérubin, bazalaka ko participer, na kati ensemble ya nzambe. Parce que bano mona lokola ki bazaki banzambe. Ya ngomoni tango bakitaki na mukili, babengama ba Dieu de la mer, ba Dieu de la terre, ba Dieu du soleil, ba Dieu banzambe, mais baza banzambe te, baza ba homme. So nzambe a ko rappeler abi ozo so volonté na yo lokola volonté ya nani ya nzambe. Oui. Mais boza batu, boza banzambe te. So Satan alingaka kosa mutu ayebisa mutu ke non soki olie arbre wana okoma lokola nani nzambe. Oui. Or azolinga mutu akoma na ba mauvais esprit de Dieu. C'est-à-dire mutu alatisa mape ba esprit ya nini ya mabe. Or nzambe asalaka mutu te pour kazala na esprit ya mabe. So azonga komisa mutu parmi ba rebelle oyo nzamba sala tandis que nzamba pesa mutu loi moko okokoma lokola nzambe te malgré koza na image na ressemblance mais koza lokola nzambe te na otangelo na livre pour na ko confirmer malgré que nzamba sala mutu mais yawe ayeba ki place o achaki mutu eza na livre ya psaume 8 verset 5 et comment miboy. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Na 6, Psaume 8, verset 6. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Na 8, verset 7, tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains
et tu as tout mis sous ses pieds. Donc, Nzamba salara mutu pour que muta comme Nzambe te. Malgré que salara mutu na image na ye, na ressemblance na ye, mais mutu il fallait pas comme Nzambe. Satan ce ko a sa mutu, ce que lien mouma na comme lokola nani. Donc alors comme ça mutu adversaire ya Nzambe. Donc pour ça Satan mutu pas comme adversaire na nani. Si ko Nzamba comme on a combien des adversaires? Donc Satan déjà combien d'adversaires? Parce que mutupe ce qui a lié mbumana comme nani adversaire. Or en réalité Satan zoninga a ça en sorte qu'il y a longola biso pouvoir il y a domination parce que Nzamba pesi biso pouvoir il y a ko dominer. Parce que tant atali a dit Nzamba pesi bato yo pouvoir ba dominer. Ça veut dire que Nzambe a pesi bango secret moko. Parce que secret a pesi biso ezaki image na ressemblance. Ce que tu as habité, pendant longola bango pouvoir, il faut na kosa bango, ba comme appelle le quoi adversaire ya nani, ya Nzambe. Ce que tant Nzamba yo tala, ba ok ne olia arbre ya vie. Ba li déjà arbre ya connaissance. Ce temps ba kei ce que ba toucher na arbre de vie, il y a aussi que ba ni ko rappeler, elle dit mutu, yo komi l'homme est devenu comme l'un de nous. L'un wana azolo belana ni diable. Pourquoi même Sorotali Jésus tant azalaki na bayekoli. Phrase wana bimaki. Et bien dans livre à Jean chapitre Jean chapitre 6 bao baza na Bible. La Bible. Quelque part il y a wabimisaki terminologie wana. Alobi que non parmi l'un nakati na batu il y a l'un de vous est un diable. L'un de vous est un diable. Dans la Bible, de telle sorte que, à niveau de téléphone, bandeko, tozotanga la Bible à téléphone, Yahweh assis a remarqué qui. Et il avait remarqué effectivement. Qu'est-ce qui est écrit? Voilà. Dans le niveau de la Bible, ce que tu bien, au moins à quelque part, Yahweh a remarqué qui, et puis aye koloba très bien, dans Jean chapitre 6, verset 70 à 71. Et comment miboy, dans Jean chapitre 6, verset 70 à 71, Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous a choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. Abi, l'un de vous est un démon. Et puis, comme dans 71, il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui, l'un des 12. Ndepeya ou a utilisé terminologie, na niveau ya terme ou a utilisé, azo utilisé l'un wana parmi ba 12, azo utilisé l'un wana parmi ba 11. Parmi ba 11, oui, oui. Abi, l'homme est devenu comme l'un de nous. Donc, empêchons-les maintenant d'avancer et de prendre sa main et de manger et de vivre éternellement. Parce que ceux qui moutou, alia qui mboumawana, parce que Satan a une éternité. Satan yebaki que comme azana éternité te, moutou a faciliter tâche tant moutou a commettre péché. Oui. Alors l'effet que moutou a lia arbre wana, moutou pas kozwa nini l'éternité. Alors Satan kozwa éternité na simanani ya mutu. Oui, oui. Alors ceux qui ont eu éternité na sima mutu, alors on a mutu na Satan ba comme adversaire anan ya Nzambe. Parce que moi Nzamba longola sous éternité et zasouté. Donc mutu comme un démon éternellement. So Nzamba telabi Satan a eu éternité te. Alors ceux qui mutu lié arbre Satan pas comme na éternité. Alors ça veut dire que Satan ko kufa lisusuté. Satan a reçu vie éternelle. Ne plaçons Nzambe empêcha ki bango. Sur question tuni lisumu salemaki wapi. Et salemaka côté nini précisément. Bolemismo c'est omega ozala un peu bref na question on a peut-être bande msusu ba Hollanda. Réponse à question na na émission msusu pour na temps mais quand même ko flasher bango comme réponse à question.
Bon, donc vous allez vraiment un peu plus rapide. Hein? Na niveau Apocalypse chapitre 2, verset 7, et comme ami, que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je lui donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Donc, arbre et vie et zara na kati ya paradis. C'est dans le paradis mutazwara éternité. La vie éternelle. C'est dans le paradis. Parce que Satan ayaki pona balia arbre, il y a vie na kati ya paradis. Donc paradis ezalara. Il y a romoni nzambe akangara paradis parce que paradis ezara troisième ciel. Donc ne ezalaki troisième fleuve. Mais n'alingi kokota profondeur te. Donc ce qui veut dire que donc paradis eza place arbre de vie ezalaki. Mais na romeka kotangela batukara juste rapidité. Tant bazolobela faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Azo ressembler na nani. Alors ressemblance ya mutu azo ressembler na Christ. Et comme mis na Colossiens chapitre 1 verset 15, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Na Colossiens 3 verset 10, et comme mis ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Donc tant basali lisumu to perdaka image na ressemblance. Alors, tant que zongela Jésus-Christ de Nazareth, nous avons bâti Christ, c'était pour naître de nouveau. C'est-à-dire, comment qu'il est l'un de nous. Mais tellement qu'à travers Christ, Christ a né de nouveau. C'est-à-dire, tu commis ce qu'on va être nouveau pour recevoir le nom nouveau. Parce que tu perdaka image ezara na katia jardin d'Éden. Donc l'arbre de vie ezara na paradis. Alors il y a un moni nzambe atinara ba chérubin ba bloquer paradis. Parce que c'est dans le paradis où nzamba vansaki arbre de la vie. Donc pas na Satan tant ba lobelara Satan est l'un de nous et sa représentation directe, il y a image, il y a ba fils du très haut, au ba bengi ba ange, au ba kwei samaka. Donc Makamboza est belle à expliquer, mais non, aux attend parce que je crois que va se pela ko yoka yo, va se pela ko yoka connaissance aux nango quand même et porta un plus et pas na bango. Je crois que même tous ba sali, mais sali peut-être va pasteur à libanda au dehors de ya liloba ou ba yoka message va se pela makas. Je crois que aux attend sous se redévelopper sous selon et place du sous mouvement original du sous utaka parce que je pense pas que première du sous mais ça va un jardin d'Éden quand même. Je pense que quelque part sur le bien la Bible toujours bazo parler que père et à mensonge meurtrier et zaki et moko diable parce que yende à Kometaka sotali na Ésaïe 14 verset 13 babi tu disais à ton cœur je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne à l'ensemble, à l'extrémité de septentrion. Je monterai sur le sommet de nuées. Je serai semblable au très haut. Dans Satan a un projet akoma nzambe. Or pour nakoma nzambe, ayebaki que nzamba salara batu na image à Christ. Comme Christ azaki premier-né de la création et puis azaki le Dieu invisible, alors aibi que soki mutu akwesami na lisumu automatiquement mutu akopesa grâce akoma lokola na nzambe. C'est pourquoi nzambe tong asali Adam apesi Adam komo apesi alobi komo na eza Adam. Or Adam eza code. Oui. Na zone ngale expliquer bato. Adam eza code. Code wana européen 10. Donc, si vous calculez A, vous avez A est à 1. D est à combien? 2. A, B, C, D. Après, ok, il y a A, vous avez 1. Après, ok, il y a O, on a 13. So, sangi signon so Adam. Et puis, ça 10. Bah, on va calculer ça code. Ce que 10, on a 1 plus 0, et puis, c'est combien? 1. C'est pourquoi Christ a le premier-né de la création. Yamba bengi Jésus, Adam, le nouveau Adam. Moi c'est. Non, parce que ceux qui continuent tu balinga aussi ça a connaissance. Bomba vraiment développement wana parce que boye bozo vraiment ba big bande Rwanda, bozo big pour bossa la calcul yana bien. Boyo qui déjà Adam. Donc Adam ezope sa code il y a 10. Il y a 10. Et puis Adam liboso babengiye Adam parce que azo représenté
premier né il y a image na ressemblance Voilà. il y a Christ. Christ peut comme on est Adam parce qu'il y a premier né de la création et il y a une éternité donc biso tozo qui copie à Christ. Il y a un moment tellement to koyi na lisumu Christ a ko racheter biso bi vous êtes né de nouveau. Donc moi ça t'a zoli so exact. Et bien la connaissance, c'est beau et barané à ressaisir ango. Vraiment merci beaucoup Mose Yves, merci na présence na yo, merci na connaissance yo partager na biso na journée à lelo. Kola sala la moko na moko Mose Yves na ibite soki okoko zala na ba mbote okoko pesa caméra za wana okotina ba mbote na yo. Vraiment na ba mbote nzamba pambola. Apambola libota mobimba ya parole de Dieu. Et puis, vraiment, merci à l'homme de Dieu, le prophète Konde Paul Dominique, la grâce à Pessibso parole, au tozo témoigner. Merci beaucoup à maman Safala et puis à ma serviteur, vraiment à Mbok Amérique, Monsakoli Oxens, frère Michel, Moté Jérémie, Moté Juvanji, Moté Obedaï, Nalibota Mobimba, Yabande Konyon, Monsakoli Nicole. Libota vraiment mobimba sœur Clémence ba ndeko nyonso na pesi ba mbote na famille de Dieu ya France ya Amérique ya Afrique ba serviteur ba pasteur ba docteur vraiment merci beaucoup et à suivre pour la salle mon amour.